Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et vous de votre côté, c'est comment est-ce que vous allez bien? Voilà, mon qui est sali. Alors, on a bien, qui est sali. Et on a qui mourent, on a dit que on a qui mourent, bon développement, est-ce que vous allez bien? Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Parce que on a battu la biso qui a ça na ho ngai yo atinanda kunanga wenze agambela ndakuna ya ko wenze agambela ka ndebo yebi mama ile ani tinakata wenze agambela wesa ici c'est chez moi, c'est ma maison ici. Voilà na nakata wenze agambela ndebo yebi mama ile ani toujours dans les courses bo yebi ke Nicolo musale ezali service de la providence de la body que nous sommes là et ça elle a osé gambler chez ma belle n'est pour ça ma pose alors awa nazok tozwa makaya ozo ma moi si de musala ye wana la patrona momoni wa patrona ozo gambler ye patrona solo asaka musala mokonzi ya solo a travailler akasaka musala mokonzi ya solo atika kabasa musala te ye pasa musala patron ye wana kata ozagambela ma Micheline ma belle ma Micheline bomoni ma Micheline awakata makaya bwana na lobi ke mokonzi ya solo asaka musala la botala ma Micheline azokata makaya donc soko sombi makaya na yo ma Micheline akokatela wa makaya mwasi nde musala mokonzi ya solo asaka musala makabu yango yo na weekend na prestation na bandi ba course na nga yango bozomona ma Micheline azokatela ngai makayabu na ngai azokatela nga ba carton na nga ya makayabu pour ce weekend. Ma Micheline okokata kuna tolo batamo likambo kata na ko mama nayebi ko mama mokonzi me pardon lobana mwa likambo la patrona lobana na bato yo bayebi wenza gambela te expliquer na bato biloko nyonso te kaka akola wenza gambela totekaka nyonso na wenza gambela ntuka totekaka nyonso oyo olingi oyo koluka na wenza gambela tozali en tout cas tozalaka na barivage na biso chaque lundi toza mpe na barivage na biso chaque vendredi soki oye nyonso te oyo koluka ezali soki mpo olingo passe commande na yo na biloko oyo ozala yango version kuna na Kinshasa en tout cas tokobengisela tozanga vraiment baleki ouais biloko oyo eza na Kinshasa bobengisa ye so moto aza besoin surtout pena côté baleki so oza pena spécialité kondi ya légumes ouais ok toza plein nyonso tout est là nakokoya oui d'accord pasta saki na ngai yango wana contrôler saki pasta pardon bomba saki bien voilà nyonso to kolinga mpona légume eza vraiment en tout cas tobatelaka vraiment kitoko mpo ke motu nyonso tu soki aye azwa vraiment légume na ndenge moko mpenza ya Kinshasa légume mpenza bien tozali bien conservé to balégume oza nango oza na bitekuteku oza na épinard toza na matembele eza production na biso moko matembele yango oyo oui 8000 km mais quand même tout ça là qu'il faut battre balia basepela oui ata moi fait moko eteli mais talaka 8000 km voilà 8000 km toza la ngai na biso yango yo toza la ranger ezali ranger ngai ranger bit on surtout eza production na biso moko oui na si ba peso pe balandi biso pe na YouTube ba omonda ke ba mona bilanga surtout bilanga na biso ezali na toza vraiment na côté ndunda en tout cas toza vraiment na donc wenza gambela mokonzi ya ndunda quoi toza number 1 mokonzi oyo koluka en tout cas okomona na yango na wenza gambela mpe tosepeli susu baclient mosusu oyo mingi baclient mingi bakendaka na baalmani bakesombaka bagout banini bepice oui wana épice oyo épice oyo eza kitoko makasi nasi bato bakendaka na baalmani to bandeko na mwa baza kuna na allemagne batindelaka nga mofanaki emeka yango lelo épice oyo soki otia yango na mfumbwa wa oza mpenza likolo toza nango oyo ezali zela oyo ezali mpona papa mpona kosaisonne papa asengi épice Épice ya fumbwa wana papa lobana
Ah, pesa na épice à fuma quand on la mara trop. Eh. On met dans on. Papa Tikoloba. Là c'est le bataille, dans la séparation géographique. Oh papa. Ouais. Maman Maman Zate. Maman Zali na ça ça joue visa zoya mois prochain. Ah, c'est bien maman Zoya. Oui. Papa, ce maman il faut battre bien. Et là-bas tu bien. Il battre la maman bien. Landa le la pasteur. Quand vous l'avez pasteur écoute. Moi, je suis joué dans 17 ans, Waouh. Donc, Amazon n'a pas un bako? Voilà, pour Amazon n'a pas un bako. Oui, Amazon n'a pas un bako. Papa, Amazon, maman Amazon a 14 ans. Oui, on a 16 ans minette. Si on a moulin de l'eau, on a prison. On dit trop, hein. Non, moi, Kala. Papa, non, ma Kala. Donc, il y a quoi, papa? Ah, papa, on a quoi là? Famille, en face, papa, oui, hier, c'était 7e anniversaire. Oui, il a regretté parce qu'il fallait mettre banderole, mais on a quitté. L'année passée, on a mis banderole, mais on a quitté la banderole. Mabumi Sanzambe kaka, c'est l'autre. Moli moné pe manakimia. Oui. Donc il y a un fumbwa. Mais dans une fumbwa, il y a un fumbwa les autres. Donc il y a plus. Oui. Bon, ezali pona légumes. Donc bien où en Allemagne. Où en Allemagne. OK. To tiena biso boyolo tinda kande kono atindela oya na marché kamela ko zongo na prix moko pe ya bien. Yango oyo pona légumes. Oui. Yango oyo ezali passe partout. Okolamba ko na nyonso tout. Ezali na légumes, na sauce surtout pona poulet, ezana oyo. D'accord. Tu as assaisonnement, tu as penza. Tu as assaisonnement. Oh, nous sommes en Allemagne quoi. Après, tu as l'issue assaisonnement. Oh, tu es en Belgique. Tu as ezali noix de muscade ezali. Tu as la sauce nango. Tu as surtout maman au balinga bala na bango pona ba spaghetti. Oui. Ezali. Tu as la poivre noir ezali, blanc ezali. En tout cas, tout ça vraiment na biso pona assaisonnement. Na moni pe bagou awa bagou ya Kinshasa pe hein bagou. Expliquer pe ba maman bagou. Ba maman ma belle, ma beauté. Comment s'il te plaît ma lili. Omoni o pona loso, bato balinga ko décorer loso na bango pona elengi. Oui. Yango. Tout ba jeune fille pona décoration, ba côté la ba télé na bango. C'est bon goût marinade. Oui. Vous allez sur pona ngo saisonango poisson, eza na nyonso, eza na pilipili, eza na kumpidi, eza na gingembre, en tout cas eza bien. Oui. Oyo après tout ça pe na ba elengi. Elengi bilo mo boyebi tant balobi elengi ezaka vraiment elengi bon na biloko. Oui. Et puis toza pe na ombi ya savon bobo sanate. Batu oyo le mususu azaka allergique na ombi oyo. Ba pe na ombi ya savon ebini. Bona mankene na te. Makele na nde ezate. Makele na nde ezate mais ekokota semaine prochaine mais toza na bitoyo ezoya. Toza pe na nini oyo na nini oyo ya baluba oyo wana tusa wana ndakala eza bona na kanyango en tout cas toza na marché kambala nyonso to ezali soki oye kotuna eloko oyo eza te passe commande na yo tokosalela bapasaka commande surtout mpo na kongo bololo bakisi ya bapapa mokongo pasi kitamata mpe ezali kimbiolongo na kitamata eza mpe na kisi oyo totiaka yango na mai mpo na sucre papa oyebi yango ebi kitamata era bien ekitaka bien emataka mpe bien aya masolo ya mikolo probleme ya te kitamata kita papa oyebi kenga na sepele na lisolo no mwasi olingi na 16 ans ti lelo papa longonya papa mbika batumba ntango ozalaki na classe noyo na lipa mbika batumba mbika kotumba masolo papa oyo aza mwasi aboyaki eme libala ezongika mpona mbika oyo papa loba na ya solo mbika ezongisi libala osomelaki mama omemeli mama oyebise mbika yango mama ali asepele ale ozi mpe kitamata
Mais c'est bien, ma Micheline. Libanga makoloko. Surtout toza na sinda, pesa na sinda. Sinda toza na sinda. Bon maboki oyo mike oyo. Oyo yango pesa système ya banane ba yemba de balinga okanga ba bol. Yango oyo. Eza bangadia dia. Yango ba coup de girafe ezali. Alfo toza na surtout. Toza na sinda, pe toza na ba mama oyo bazaka pasi mingi pona angine. Toza na mungu basengi. Mungu basengi zaka bien. Mama banda ko sela ngo mingi so azana njino mona kotisi na nini. Mama banda ko sela. Sinda boko sala te boyebi le ko mususu pa le kai na réseaux sociaux mais pona likamwa sinda. Sinda izo bikisa maladie ebele, maladie ebele pona sinda. Sinda o ezo sokola masuba, ezo sokola bare. Sinda o ezo kitisa pe bakambu ya bato ya sucre. Sinda eza na makambu ebele. Na si sokola ndi mutu musupe na réseaux sociaux a ko expliquer donc a ko développer mingi par rapport à Sinda. Eza na réseau arbre na marché Gambla. To ya pe na pesa na nini na total pardon. Toza na manga. Feuille de mangue. OK. Wana feuille de mangue. Na si feuille de mangue, batu mingi balandi yango pe na réseaux sociaux. Wana kasa ya manga parce que c'est le cas timoko kauka. Ate c'est le cas timoko kauka. Ko banga na yote. Okupi pe ko sala ngo comme tisane. Ozia onka nenga na chebo tike kauki. Oniki yango boye e panzani. Oko tiango pe na bol. Bato baza na to ya sucre vraiment pena ya makasi. Akoyo ko zwa kaka nenga chebo. Azu lutu mibale ya sauce. Atiango à la tokisi 2 verres ya mai. Donc mai verre moko ekufi, verre moko etikali atiki yango sima. Tango nini ekosila moto nango après ameli yango. Feuille de mangue eza makasi pona diabète, eza makasi pona tension, eza makasi pona makolo, ne totambola ko makolo pasi mukongo. Feuille de mangue c'est surtout bato baza na nini na problème à gorge. Surtout bato baza na problème na gorge, feuille de mangue. Yango eza ko soigner gorge. Feuille de mangue o bozo mona ngo. Ato mona ngo ekauka. Obanga te mona nga na chango boye. Oniki yango otiango quand même na bol. Mais bongo tangawusi ko expliquer pe ba bien faire tangawusi po tangawusi pesa la ka. Na musala makasi na nzoto ya mama Micheline. Noko pisala ba oba. Tangawusi eza bien surtout ndenge na ba malili boye ko se poni ate mama na masi ko eza bien po na tangawisi okoyi kozala oniki tangawisi otiango menthe na kati otokisi yango omeli yango mwa fièvre muke ozwi tangawisi mais yeba siko tangawisi yango mpo kosomba wapi parce que bachino mpe baza ebele. Oui, c'est ça yeba aussi. esikani yo kosomba tangawisi ya mboka tangawisi ya kitoko et puis na beti c'est pesa biso différence à kwanga pardon. Zela muke pona pesa oyo mama oui mama nazo kopesa susu nini pona baoba. OK. Baoba oyo eza boye. Tomona kaka baoba. Mais baoba eza kisi moko makasi. Baoba. Oui. Baoba okoki kosala ngo bangole babenga yango mukwa. Okosala ngo mukwa. Baoba ezobikisa mingi. Le muso oyebaka na ote ozaka dia na cancer no na kati ya nzoto. Mais nano ebimi te. Mais le temps ozomela baoba oyo. Baoba kenda akobundela ka batu na kati ya nzoto. OK. Baoba ezobundela batu surtout ba papa pona prostate cancer nini ya prostate. Prostate ouais. Ezokenda kobundela bango. Et puis pe baoba. Toza na poto. Baoba omoni kele muso olamuki na tongo fatigue. Babisala oto sala ka na poto olamuki boy fatigue makasi. Zwa kaka baoba na yo tiango na mai. Comme lokola jus de baoba. Melango neti na ba pokwa boy lala pongi. Okomona lobi na tongo kozana énergie moko ya makasi pona baoba. Eza vitamine C moko vraiment makasi baoba. Osala ngo kir. Voilà, lelo penza bozo d'explication et pas maman Micheline aza ko expliquer biso penza eloko moko po eza musala na ye eza biloko na ye te kaka aza na expérience ya bien bien maman Micheline aza vraiment ko expliquer biso to landa explication na ye makasi koleka
vitamine C ya baoba bamama oyo baza na bafemme de chambre bapapa oyo baosala échafaudage bamisala bamisala susuka oyo tosalaka kaka na poto awo ntango oza na kolemba kobanga te baoba baoba po tomelaka ngo nde na explike nde mosu ozalaka na maladi moko na kati ya nzoto oyebaka te ntango ozomela baoba ezokende kobundela yo na kati ya nzoto na bamiome na makambo ebele mpo na baoba oyo babiloko oyo tozo néglige or eza kobikisa biso va même ata mfumbwa kaka ya oyo mpe kotokisa mfumbwa ozwi apres opase yango ozwi ka mfumbwa moke otokisi yango opase yango mai yo na mfumbwa omeli yango eza mpe ezokitisa sucre na nzoto me bato mingi bazoyeba yango te. D'accord mama, sikoyo mama pesa biso différence ya bakwanga ndenge bakangeli kwanga bo différence nango ezalaka. Différence ya kwanga ezali boye. Oyo kwanga oyo tobengaka ngo tobengaka ngo kwanga mosombo kwanga oyo. Ezaka kwanga bateke nga presque bakwanga nsusu atekaka ezaka ya bateke. Ezaka mosombo totekaka kwanga oyo eza kwanga mo kitoko esalamaka mingi kaka na mboka na biso. Après oyo tobenga yango kwanga nsesa. Kwanga nsesa après wana kuna tobenga yango kwanga ya mungwele. Kwanga yango nde kwanga ya mungwele. Tobenga kwanga mungwele. Mais nyonso kaka kwanga. Nyonso tozalaka kwanga ba compliquer pour rien. Yo kende awa na mafuta na biso. Mafuta onde suka. Oyo en tout cas naza vraiment number 1. Wana consider number 1. Totala yango bidon munene mama. Oza vraiment number 1. Nakoka mafuta musu te. Mafuta oyo pour le moment on a 18 €, mais les jours te tourner te ba mona nini ya mama yango bas tourner ngo ba mona kere kota photo na o te on a to photo te photo na ya eza nini na bola saka oyo eza ya yo te ma Micheline la patrona wa mona ti mwasi ya musala mwasi nde musala mafuta na biso oyo en tout cas toza number 1. oui soki okoli mafuta oyo mingi pe bayaka baye kosenga nga mafuta mingi pe bayaka baye kosenga nga mafuta bake balongoli foto na nga batie foto na bango bo bayebake bango pe bakotisaka mafuta naza mutu oyo nga na kotia pena mafuta PLZ awa na mboka oyo bamafuta mosusu bakoma na bango mpe mais te eza vraiment ya biso te oyo nalobi verité bamafuta mosusu bato mosusu bayaka mpe batie mafuta batie drapeau mais eza ya biso te somba mafuta huile de palme yango oyo mafuta ya PLZ bato oyo bakoli na njile bayebi biso mpenza bien ke biso tozalaki mama nanga azalaki premier producteur ya mafuta ya PLZ yango na mpe toteka yango ti awa tomema yango ti awa na poto awa yango donc toza na babiloko mingi mpe tosalisali toya mpe na soso mama mokonzi ya basoso yango teleki tuwiliki mpe na kitoko donc tozosalasala mabele ekisa biso soso mama Pasteur a déplacé. Mama babengi mama papa papa babengi mama soso mama na ngai yango oyo tala yango bien natia elongi na ngai na se natia kombo Micheline la patrona baoyo bakota na wilki biso mpe tokotaka mpe na wiki parce que toya kotikala biso motu te na mokili bango bakota biso mpe kaka tokota soso oyo eza mokonzi ya bamama tosala yango na base ya soso na biso mpenza ya Congo donc nayasi ke bato mingi mpe balia yango donc bayebi yango antuka bayebi soso oyo donc na yango eloko nazalaki kaka mpona kotalisa bino mpe na kolakisa bino ke lelo toza na marché Gambela na semeki na nga Eliane Nitu heureusement aye okanga nga mpona nga nazalaka na nga te nazalaka na nga trop Kinshasa lelo aye okanga nga yango nga mo mpe natalisi mpenza magasin voilà bomoni ye moko atalisi bino mpenza magasin alimboleli bino ayebisi bino oyo ngai nakoka koyebisa bino te eza mosala na ye moto na moto aza na expérience ya mosala oyo asalaka voilà nakanisi bosepeli wenza Gambela bomesana yango boyebi yango epai ya mama Micheline pas maman Micheline la patrona voilà nyonso tu eza ana wenza na biso ya Gambela
Voilà, na wenza gambela awa nyonso ezali eloko ezangi awa ezate o nyonso na wenza gambela eza nango nyonso ezali yango na bomoni makayabu yango tozongi place ya makayabu ndenge mama Micheline aza kokatela nga makayabu don na sombi bakarton na ngai ya makayabu mama Micheline aza kokatela ngai balobi la patron na ye moko asalaka musala tikaka bato basala te ye moko asalaka musala. Voilà, nalobaka toujours que avant okende pas ya voisin, avant okende pas mutu mususu kende na ne pas ndeko na yo. Soki pas ndeko na yo ezate, wana ndo ke côté mususu, mais avant okende côté mususu bandi nano et pas ya ndeko na yo. Nde na mesana ko yebisa bino toujours. Merci beaucoup na bino nyoso to obo disposata na bino pona ota mama Elia Nitu to pe na koyoka mama Elia Nitu. Merci na bino nyoso to bo partagera ba émission mama Elia Nitu. Na yebisa bino toujours que ba émission na ngeza pona obebisa te eza pona ko bongisa meso za mutakanda otala ngate po sepana na ngate. Pona lelo to ingeta ya papa. Pona lelo to siki wana. Bomoni ta sepeli otambola na kuti papa biso alinga mama za mineur ti lelo bazaka donc en tout cas kitoko makasi kana na bisaka bino. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusako. Fota mama Wow. Na bébé na bino. Aïe. Combien d'années vous faites boy? 35 ans. Pendant 16 ans, pendant 35 ans. Papa, de bande balobi. Para bango asali 16 ans, para nga asali 35 ans, donc 51 ans. Wow, oui, témoignage kitoko. Nana ibe ko quand même papa na bango. Mais oui, muta 16 ans, na 30 ans c'est pas pareil. Ko quand même papa. Anzamba pambola bino vraiment. Donc ça penza papa. Papa et maman Amazon te. Toi on a 4 petits-fils. Wow. Et pas du visage les 4. C'est bon. Donc yo kendaka kuna che ozongi. Maman yaka na ye. Yaka songa ke. Ya bandela via 0 te na photo kuna zo. Ouais. Ça va papa nzamba za na bino. Et voilà, bon moi na kati émission na biso na ile ni TV boza toujours na ba témoignage kitoko nga na kuta na nga na papa comme par hasard boki nde papa lobi boza bandunda yango. Konza bandunda ye wana. Gambela kolia malamu. Merci. Bonne. Kendo kata makayabu pardon. Voilà, tout est bien qui finit bien. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusaku muna nzamba ni benshi bana betu bon. Gros bisous na bino nyoso. Bye bye.